La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour bandeko nanga, mbote bato bolandaka biso, mbote bato nyonso o bolingaka Xile Botelwa TV, mbote na bino nyonso o bopesaka biso, vraiment litoi o bopesaka biso ka yako landa biso. Alors bandeko nanga lelo na eli bino ba nouvelle ya papa na biso Yandi Mosi. Boyebi bino nyonso mikoleleki toyaki na émission awa pona Yandi Mosi ndenge azalaki kolela mikolo ya rendez-vous na ye esi elekaki mais gouvernement babandaki ko signer document na ye te pour qui a voyager. Oh biso sotolandaka Xile Botelwa TV to bato nyonso tolandaka internet to yebi eloko nini oyo ekomela papa na biso Yandi Mosi. Alors bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote bato bolingaka biso, mbote na bao bolandaka biso, mbote surtout na bato vraiment bo partageaka to pe bo emara ba video na biso. Alors lelo Xile Botelwa TV aeli bino likambo oyo lisolo oyo problème oyo ya papa na biso Yandi Mosi. Bozalaki ebele oyo ya kokomilanga koluka koyeba suite ya likambango ndenge ezoleka. Bozalaki vraiment ebele oyo bolingaki boyeba suite ya likambo ya Yandi Mosi. Alors nakoki kovanda kimia te tango na moni suite yango yeye, tango na moni problème yango yeye, alors nakokaki kovanda kimia te sans que na ya koyebisa bino eloko oyo ezoleka. Pona papa na biso Yandi Mosi. Alors bandeko nanga soki eza mbala liboso okoti na Xile Botelwa TV, ce qui vraiment est la première fois na yo au visiter biso, to s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba émission na biso nzamba lola ako pambola yo. Tant tolo balikamba partage, tant tota likamba partage ndeko nanga, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Donc partagez vraiment partout nzamba lola ako pambola. Soko tindeli ndeko lien, utindeli ndeko lien, utie biso ata na stati et vous allez payer malamu et vous allez vraiment m'abete. Pourquoi na lingi koyela bino likambu oyo pona nini na eli bino lisolo oyo parce que tozalaki vraiment ebele o tozo landaka lisolo yango na ebandeli ndenge ezokende. Alors tokoki jamais koyela bino kaka ebandeli pe suka boye bate. Yango bomoni toyeli bino suka ya likambu yango poto yaki kobondela bato awa na Xile Botelwa TV na yaki koyebisa bino to partager émission et to partager pour que gouvernement yo kamawa ba pesa Yandi Mosi réponse to yaki vraiment kobondela bino na likambu yango yango to elibino pe résultat ya likambo yango. Alors pona bato bayebite papa na biso Yandi Mosi abela. Yandi Mosi abeli lelo te, Yandi Mosi abela kala, donc abela ka vraiment esenga ka ba évacuer ye batinda ye na pays moko boye o bakozwa soin na ye, esenga ka ba évacuer ye batinda ye na pays moko boye o akokende kozwa ba traitement na ye. Abela ka azalaka vraiment na problème à motema. Ndeto yaka omona na bolingo ya mama na biso mama Denise Nyankeru en tout cas asalaki réaction pona likambo ya papa na biso Yandi Mosi. Yandi Mosi lelaki azaki na posa bato basunga ye tomona ka mama na biso Denise Nyankeru pardon ayaki kosunga Yandi Mosi, ayaki kopesa ye visa, ayaki kotinda ye vraiment na kati ya Afrique du Sud po azwa ba traitement na ye, po azwa ba soin na ye kaka lolenge esengeli. Alors selon ndenge ba traitaka Yandi Mosi, selon ba soin oye azwa esengaka chaque année alekaka na contrôle, chaque année bayaka kotala motema na ye, chaque année faut aya contrôle batala motema na ye bayeba eloko nini ezo marcher na eloko nini ezo marcher te. Alors ya tour wana tomonaki ayaki na ye sans problème koma ki pena mukola rendez-vous na ye kutu eleka kata ba jour te ayaka na ye sans problème. Mais ya tour oyo ebetisi mwa batu mabaku epesi mwa makelele pourquoi ba jour elekaki akotisaki mukanda pour que gouvernement na biso ba signer po ye aya kozwa traitement na ye mukanda wana eumelaki gouvernement eboyaki ko signer mukanda na ye.
jusqu'à ce que baye kosala ba émission o tomonaki Muyombe gauche azalaki, tomonaki papa na biso phénomène sobe azalaki, tangu baye basali ba émission wana nde toye komona gouvernement eye ko répondre Yandi Mosi. Donc na minute oyo aza déjà na Afrique du Sud kande bozomona na ba vidéo na teli bino mupanzi, na minute aza déjà na Afrique du Sud pona ba soin na ye. Alors bandeko ebele balobi Yandi Mosi na place ayaka kolelaka chaque année ayaka kolelaka ayaka ba rendez-vous chaque année ayaka ba rendez-vous bandeko ebele bakomeli biso pourquoi Yandi Mosi akoki na ye kaka te kokende kovanda na pays oyo azozwa na ye ba traitement na pete nyonso. Donc bato balobi Yandi Mosi akende na ye kaka kovanda kuna na Afrique du Sud na place ke atungisaka mama Olive chaque mama Denise pardon na place ke atungisaka mama Denise chaque fois mama Denise il faut na kende chaque fois mama Denise il faut na kende chaque fois gouvernement botelanga likambo oyo gouvernement botelanga likambo oyo na place oyo ye atungisaka eske ezosenga te ke akende na ye kovanda kuna libela akende na ye kovanda kuna comme ça alandelaka ba traitement na ye na pete nyonso wana ezali motuna ya batu ndenge bayaki kopesa biso explication ndenge bayaki kotuna biso eske papa Yandi Mosi okoki kokende no kovanda na Afrique du Sud te. Po tomoni vraiment tour oyo po Yandi Mosi voyager ezaki facilité wana bato batalaka pene internet bato balandaka biso baoyeba likambo na zoloba po tour Yandi Mosi voyager ezalaki facilité. Traitement fallait aya contrôle déjà 2 mois passés, donc 2 mois déjà date ya contrôle na les cas qui 2 mois déjà aye koya na passe pour que ba signer mukanda na ye a voyager. Alors batebele baluka ki baloba est-ce que Yandi Mosi akoki na ye ko ke kovanda na Afrique du Sud kaka te pour ka zo ba traitement na pete nyonso. Po yendenge eza wana vi na ye na minute oyo eza kaka traitement na traitement. Yandi Mosi vi na ye eza kaka traitement. Donc ce que eza ke a négligé traitement ata 3 ou 4 mois bo mona e mususu makambo mususu ekoya. Po motema basala ranango ba jete. Ndenge eza ke chaque fois faut ba sokola ke motema, chaque fois il faut ba sokola ke motema, il faut ba sokola ke motema. Alors lelo soki kaka ke o gouvernement lembi, o muto ko signer mukanda na ya zate, o mbongo ezate, o boy. Donc ekopesa pasi bokomona bokozanga mutuka bobo perdre pe mutu boye pourquoi po batu bakosunga bazala kite po ane po gouvernement eboyi ko signer botana likambo euti koleka oyo nde baboya ki ko signer mukanda na ye soki ezalaki ke baleka ka na internet te po lelo tokoma mona kaka soki likambo boleki na on internet directement bozo solution tokoma mona likambo wana okoza na problème bokeyi yo moko sur le terrain okozwa solution te mais soko leki ka na internet oye kolobela ka internet bato ebele ba partager kaka likambo na internet au mona directement solution ezwami ndeti likambo ya papa na biso Yandi Mosi oyo toyelaki bino émission wana awa na Ursil Botelo TV bomona ki koma babima ki pour ke baya kolela bomona ki nde bango babima ki baye kolela pour ke basunga bango nde bomoni mbala moko bazwi lisungi mais abanda ki kokendaka na ba bureau à l'état kokende ko senga kokende ko lela alela ki mingi akenda ki mikole bela zo kende ko lela zo kende ko senga mais mutu moka bima kite pour ka signer mais tant ba na internet nde e ya kokomela directement maman na biso première dame maman Denise Nyankero ya kokomela première dame directement nde bomoni ba signer document na ye lelo akei siko bato bazo mituna awa lelo akei po ba signer document na siko soki ezake ba négliger ye lisusu est-ce que papa na biso aozala na bo moito akozala na bo moite yango bomoni bandeko ebele ba préférer c'est mieux akende ko vanda na Afrique du Sud. Donc bandeko ebele ba préférer c'est mieux papa na biso akende ko vanda na ye kuna soka za na ye na mutu na ya ko sunga ye bazweli ye kaka ndaku bazo sunga na bango ye kolia makamno so bazo sunga ye akena ye ko vanda kuna ada na bana mikolo ndenga za na ye na bana mikolo alors bana na ye basunga ye bana na ye bako sunga ye basungi ye papa ke na ye kovanda kuna ba traitement bana ne bazotinda na bango mbonga kolia ake na mwasi na ye bavandi na bango kuna bazo ba traitement e oza malamu mingi ke ezalaka soka linga kende abandi ko benga soka linga kende abandi ko lela lisusu bosunganga eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. En tout cas merci beaucoup na maman na biso première dame ndenge osungi vraiment Yandi Mosi.
Alors bosenga vraiment ya bato ezali baluka bayeba eske yandi mosi akozonga lisusu kisasa to akozonga kisasa te, eske akoluka zonga lisusu kisasa akende lisusu kuna na pasio ezake azongi après komisu kolela bosunga ngana kende kozwa traitement bosunga. En tout cas pena parti wana ba comédien bo mekana nu ko revoir parti wana po tozo mona makambo wana akokende lisusu abandisu kolela basunga ye azonga bo mekana nu ko revoir parti wana ba papa na biso la di esobe o boyaki na yandi mosi pona koya aya kolela awa na internet o boyaki na yandi mosi po aya koluka solution muyombe gauche boyaki bino so na yandi mosi po aya koluka solution pona voyage na ye. Alors bo mekana ko talela ye likambo oyo soki ezaki aokenene kovanda kuna e ozamala po aliro makambango ezokendela bapesa ke ba rendez-vous lokwa bakopesa lokwa 9 mois bakopesa lokwa une année bakopesa lokwa 9 mois sko vine mobimbe bandozala kaka aye rendez-vous azongi tant que possibilité zate Sorezaki kazana ye mutambongo possibilité ezana ngoza la problème te siko tant que possibilité ezate tant que yandi mosi ana mbongo te tant que yandi mosi vie ezana ngo malonga te mbongo ezate. Alors est-ce que aozalaka kaka ke lelo abeli ayebo aye ko traitement et simbite azongi lobi abeli ayebo aye ko traitement et simbite azongi est-ce que akodemere kaka boye to ekozala nango possibilité ezana ngo akoki na epe ko kende na ye ko vanda na Afrique du Sud kuna akena ye ko vanda alandela ba traitement na ye. En tout cas likambo yo bomeka ko raisonner pona yango po lelo to mona ka aleli na TV ba répondre aleli na TV ba répondre mais lobi kuna ba ko répondre ka été lobi kuna bako boya ka ko répondre ye lelo ba répondre na facilité tala o anyoka mi po ba répondre ye po aya ko ya sur internet ale kan internet lela boye ti ba ya ko répondre bo a souffrir pona yango aleli yani mo sa ko mettre na niveau lo ba question na kufa na nga kaka bozo kipenga te alelaki. Alors comme ba comédien pe bo bomba na bino pe mbongo te bozala na bino pe ne lokote to mona ka soki likambo boye ko lela na internet soki likambo boye ko lela na internet donc zo l'accès que bozala kana bino pe ne lokote. Alors ceux qui yandi mosa ko jona e charge akene ko vanda na Afrique du Sud po e place santé na ezo bongila nde yango wana et place au santé na ende zo bongila nde yango wana. Alors kende ko vanda sika santé no ezo bongila po le problème ya te po le kende suko le la gouvernement te po le kende suko le la te kende ko vanda esika santé na yo ezo bongila et siko monike ozana facilité ya ko kende hôpital et siko monike ba na facilité ya ko sunga yo kende kuna ndeza meilleure place na yo oyo okoki ko vanda pona ba traitement na yo e ozala malamu. E oza malamu na vito kolo bakate mama Denise bongo soki mama Denise azate lelo to obeta tolo mama Denise sunga mama Denise sala bosiko soki mama Denise ngo lelo azate soki mama Denise ngo lelo azate soki lelo azate papa na biso oyo ako souffrir ako vivre comment soki lelo mama Denise azate est-ce que nanya ko signer mukanda nanya ko pesa mot d'ordre nanya ko pesa permission pour ba signer mukanda na ye bo monite ke za passe mais soki lelo ayene ko vanda na ye na Afrique du Sud awo bando kenene ko so ba traitement na ye lo lenge esengeli. En tout cas wana ezali makambo o batu balobaki yango na yeki nango na Irsil Botelo TV pona ko talisa bango ba meka un peu ko revoir côté wana na place ya kaka kolela ba bandonenga basundolinga alisoka ke ya television na stati ngayo na ke itango muto na bomo izo ba précaution mususu pour la santé na yo oza riche te tolo ba ke ba riche nde bazalaka ana ye mutambongo azi ana ye rendez-vous na ye papa akeimba moko yo ozo dépendre na batu ozo dépendre na batu. Alors tant ozo dépendre na batu sala oyo monike eza malamu pona yo ko sala so monike oke vanda na okuna po makamnu déjà traitement na makamno ça la déjà assuré ou on a déjà assuré si ba futa pona yango. Alors c'est mieux OK na ko vanda kuna pona olandelaka ba traitement na e oza malamu mingi. Merci na bato bolandaka biso, merci na bato nyoso bolandaka Irsil Botelo TV. En tout cas na komisa kaka message nanga message oyo ba abonné nanga ba yaki nango message o ba abonné nanga ba yaki nango vraiment pona papa na biso nani pona papa na biso
yandi mosi yango tokomiseli bino elongo na biso nyonso. Merci na bato bolandaka biso, nzamba lola pambola bino ba o bozalaka wana pona ko soutenir surtout musala ya Ursul Botelo TV kende liboso, nzamba lola a pambola bino. Ndeko nanga o kutani na video o vraiment ko hésiter te ya ko partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager partout, nzamba lola a ko pambola yo. Ceux qui pèsent mbala liboso tango zo s'abonner ko bosa na te, cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango tokoya na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso oyo o kozala. Ngana bion tokutani à la prochaine occasion, ceux qui yesu a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursul Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.